Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Biso to landa o fallait zoluba. Ceux qui les 29 mbou les bêtis, c'est-à-dire on retourner stade. Et ça mambo ya ebise biso. Panda ka to la muka boy. To yoka ba voice à Virginie Mangange bima. O loba ka bibiso ninga neza boy. Na sala na ka sambla. O yoka ba audio te. Na le fali ninga za na danger. To diembe la raika ka po ba kombo na biso mata. Après ngo ebisa nga so telinge miso Virginie Mangange o critiquer fali. Après nga na yo finga Virginie. Na ebile ke aza vrai warrior. Fallait faire une année. Abeta musique té, à l'obate, avant non na moisi na bana na papa, maman et les enfants. À consommer maman nana kete. Ceux qui bako bakisale ka fanal ya baba kisana na une année wana. Ce que total amna nyanga ko pesa biso actualité ya une année. Oh ndenge fallait pesa rabiso. Fallait monter discrimination té. Et les cas non bien. Malgré tout le monde est souvent discrimination, il y a nati ba journaliste à TV. Donc pour na yé pour ba question poser mais bien, il faut voir ka ba journaliste à TV ba poser ba ngata na ina question na ngeza buzoba. Mais fallait za besoin yo kango. Fallait banga neti ni soki fallait bangi stade, c'est que bato nyo so ba na sima fallait, c'est que ba tia ba billet ba 500 francs ba 1000 francs. C'est le warrior. Aya ko lobela fali po ebi ke soka lobeli fali bato ba simba ye to yokela ke mawaka yo to simba ke so to bito kanga minoko pona sele yo a yoka na place moko te nulle part ba fan na ye ba koma ba fan na ba shomi ba koma ba fan na ba babi tango fort ke ba boloke ba koma ba fan na ba boloke Katika Pesa TV boyebi ser na nga bien bo ya za ba kota ba state ye kuna partout so bobengi pour na solo ya service traiteur Katika Pesa zawana azape na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplacer bomo na ka service traiteur moko e bonga et tonda soin kuna mibi bazara te o ba jemoro boete za raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi Total qui sport en tout cas on retour ba prix pour na ba service traiteur na bino fête ya mariage collation de grade académique anniversaire Katika Pesa zawana bobenga na ba numéro o to tchewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye Katika Pesa TV boza la déchité voilà. Bonjour et bienvenue dans l'abonné à Bissonia sur la Capage Télévision au Bolanda Kabiso de partout au Bosutena Kabiso pour partager la émission et tout. En tout cas, merci beaucoup Nabinonia sur continuer toujours Bolanda Capage Télévision. Ah oui, si vous aurez information, il y a bien la chaîne de l'excellence, la chaîne par excellence. Ah ouais, émission toujours excellente, invité à bien, ma campagne bientôt la bino actualité, sika vraiment oh. So vous avez besoin de s'informer, boya na Capage Télévision awande esika makambo ezali. Rosi Gucci est là toujours la lingabino makasi bo kamwa lelo tozali na plateau na biso te biso vraiment totambola partout. Awa tozali na quelque part kaka toye kolanda invité na biso o bino pe bolinga kaye makasi lelo vraiment il faut to beta bandika. Bandika vraiment il faut beta ma awande bo mesa na bo sepelane makasi elle est la présente Malika Mania. Bonjour et bienvenue. Ouais, Maroro. Déjà. Maroro, on a bien Joe Mystique. Comme on bête un bandika, boisani, on dit lundi au samedi à ta vie. Eh, ah, et ça n'a pas tout va vendre la base, c'est la même Malika, tout le monde a été Joe Mystique, comment triquer. Le quoi capable, il y a un docteur habité à Pema, il y a comment triquer. En tout cas, merci beaucoup de abonner à Capage Télévision. Merci beaucoup na Yope Maroro. Yope vous a sac à foufou, mais le nom est Joe Ménazé. Yo saga fufu sikonga na sa yo saga fufu na sachet na pumbora na mon pepe yo na pe ko mi sachet ko ba en tout cas merci beaucoup Maroro pour notre disposition et temps merci beaucoup
beaucoup ya Joe Mystique, merci beaucoup na abonné à Kapach Télévision, Bakapa Love, Bakapa Chou, Bamania Chou, abonné à Malika Officiel TV. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup na bino tout bo soutenir biso partout dans le monde hein. Balobi ba partenaire na biso otozarana bango, balobi les bons sur la terre nga na benga kay Riti Bote Nzambe à l'oposo. Mutu o alonga l'oposo ya batu nyonso ya ba japonais, ya ba chinois, ya ba coréen, ya ba quinoise, ya ba américain. Riti Bote Nzambe à l'oposo ozaka obese yomoko. Merci beaucoup à toi ya Mireille Pakave Pakalove Fondation Modernaire Espoir. Merci beaucoup ya Mireille Pakave Mijimo Paradis Banasuka Nzambe, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup Marceline Bia MC 5 étoiles, la maman de 5 ans. Merci beaucoup à toi. C'est la Fiesta Goma Bic Rouge depuis quelque part, la femme du président. Merci beaucoup à toi en tout cas. Merci pour notre soutien à Batounio. Le 23 octobre, c'est anniversaire ya Mania Malika, maman ya Bajimo Paradis. Lobby Nezambotama et Jocelyne Mania. Na évité vraiment le na moi le ndé no yemba mingi ndemba papa wemba le na kanisi yo mingi maman jour anniversaire na komi pene paix à ton âme maman chérie maman Véro toujours dans mon cœur. Donc merci beaucoup na bino tout bolinga ramanya Malika ba soutien na bino ba souhait na bino ba vidéo na bino donc ba o peu bazan besoin pe akoya pe Malika zwa jimela on est là déjà boyebi déjà que naza pe na ba o yanga oyo pe balinga pe ko soutenir nga. En tout cas merci beaucoup na bino nyonso hein. Merci beaucoup na bino nyonso ba abonné à Kapach Télévision et on est là, on est ensemble. Merci beaucoup Mania Malika. Retour ya fali poupa to monaki ba tunde ba kinda ko zela na aéroport et beaucoup tout c'est comme ça banda ko linga te ba to ba ye ba kyoya mais to moni ba warrior vraiment ba c'est mobilisé si ba 21h et mbula pb taki en tout cas zaki bien accueilli impression na les alignes. Bon, impression ngai Rosie ezali déjà to yebi ke ba warrior bazara toujours focus na président na bango na leader na bango. Wana ku to ko se tromper te. Vous comprenez? To yebi o eza ba warrior. So to monde lelo déjà fali na disque d'or certifié na maboko. Ça dit to monde déjà kazana une grande partie à soutien ya batunaye. Ozo mo de ça dit so de to monde fali na disque d'or. Ça dit on ne se tikali to monde ngo étrangeté ko se mobiliser ko président en aéroport, qu'on s'est mobilisé pour nos carnaval, qu'on s'est mobilisé pour nos les comment ils ont concerné Fali Poupa. Ça dit c'est normal. Et c'est normal parce que le Fali sur un disque d'or, et ça une grande partie pour notre soutien pays. Il y a Wario. Donc voilà. Baza bato il y a qu'on féliciter. Ba Wario baza courager. Vous comprenez? Ba Wario baza courager le candidat le bagabana tiangu baza courager. Vous comprenez? Pour la plupart bato be bana poto bana tiangu ko buka na te. Non ko satin. Ya Joe, ba fête beto dans ba image image mo ya mariage bana tiangu. Bana tiangu baza courager. Vous comprenez? Ce qu'on a évité une grande partie à Bawario, baza bana tiangu pour niveau ya ba courage ba Wario bana ngo. Vous comprenez? Na évité baza bana tiangu, to baza ka bana ville, to baza ka bana nini. De partout. Misus ba uté koto yo basanga na oya tiangu nde basala carnaval. Te na moni belé ba bana tiangu pour niveau ya soutien modèle wana. Pour courage on a to bebi mila mingi kuna tiangu. Soko kena zandu okuta mingi ka bana tiangu. Soko kena ba Europe okuta mingi bana tiangu. Na ko sa na éviter son lo ba mabi. Ba solo oui. Ozo comprendre. Mais na moni pe le niveau ba courage wana o ba wario ba nango e bien pe ba bana tiangu. Donc ça dit ba wario baza batu yo féliciter. Parce que au bossa la pona leader na bango yango nde senga ka musicien azana ba fan ba jarwana. Et puis ça fait force. Musicien ko azana ba fan o ba la la rakate. Moi eza makasi boye bango balali ba pongi, soki leader na bango alali pongi bango pe balali pongi. En tout cas, tu continuer à féliciter les warriors. Tu es obligé de féliciter bango parce que comme on a déjà nos falaises mais azui nos disques d'or certifiés au bampakane ba luka pe bazoate. Malgré belé pe bazo na ba sela ba na Chine. Bazo yango bazo boya pe ya fali. Mais quand même ba warrior baza bato ya ose. Donc ça dit nga pona nga kutuko o ba warrior ba bimena mbula. O ba se mobiliser ki ba kenda ko zo fali na sa mbula. Wana za mamba miki. Mais likamba mbula on peut tout monnaie le 25 septembre première marche wana wa salaki mbule betaki. Jour fali ayaki ezaki les 16 si je ne me trompe pas. Mbule betaki ay kutu akitaki aéroport na se mbula.
jour il y a conférence de presse les sous pour les bétaki. Excusez-moi vraiment un téléphone donc toujours banga moi qui est le 29 et ça samedi prochain mbula pb tali kamba mbula o ba tu ba lo ba makasi oh non ils a pas mauvais signe et tout. Qu'est-ce qui prouve que son boule et ça quoi libana ngande sala makambule beta kana ba keza mauvais signe. Et ça mauvais signe qu'est-ce qui prouve que sur mbule beti ndese que ça mauvais signe. Et ça mbule beti bon fallait un pouvoir au kangambula. To ba wario bana pouvoir au kangambula. A obeta concert na moment où toi na histoire na saison mbula. Ça dit il faut mbule beta. Ce que tu as dit, c'est jour où on a un classé dans un programme que jour on a mboule beta. Les problèmes c'est que bisoto landa au fallait zoluba. Ce qui les 29 mboule beta, ça dit on retourner stade. Et ça mambo ya ibise biso. Ce qui les 29 mboule beta a ko retourner stade. Ce qui mboule beta non beta kana sambula. Mais bino yo moko utolo bani ke ba wario ba ke ko zoeti na aéroport na sambula. Mais côté combien de fois bongo ngo ibisanga kolongwa awa ti tiango obi combien de parties ma etondaka. Oyebi kolongwa ka a ti tiango oyebi za ba combien de parties ma etondaka. Koleka même na triomphe. Yo na mona te ke mbule beti banda ko dindi kuna. Oyoka te edinda makasi siko yo yebisanga est-ce que ezana ntela nini o yango ekuzala ke mbule beti ba wario moye ba kota stade ezate po triomphal etondaka entre ta ba signer ko ke kozwa musicien na bango na sambula na banjela o kute bukanaka n'invite so do se comprendre aussi mbule beta et beta te fallait ça et puis faut pas que fallait as musicien oyo azana détermination ça dit ce que est-ce que jour à conférence mbule beta ki oui beta ki jour à conférence mbule beta ki et makasi mbule beti makasi et puis bangi ba kata conférence il fallait habiter le quoi mbule beta botika tout le monde a droit poser ma question. Ça dit, à déterminé. Le quoi le bec est à le bêtis le dans sa conférence nanga, non ça la conférence nanga. On se comprendre. Et combien de façons qui de toutes les façons, ce car jour à le 29 mboule bêtis, boy baka qui a retourné stade. Mais ils ont dit partout au temple ah fallait c'est comme ça la caille mettez un kin ah discours a fallait zaka qui batu ah té stade wana ils a grand li boulou jamais fallait au kokango to azaka mettez pas banane nani azana ba fan o l'équipe ba warrior. On dirait bon baka ba fan révolté té baza ba fan révolté té eza batunde emité mama be o ba olinga ko pesa muninga chance té c'est ça fallait pas en posa ba chance na bango té poso fallait ça qui na besoin ba chance ya batu mususu alinga ta même date le 29 té tous aba réaliste Rosie yo qui sous oh ba ça même ba billet ba comment kabolo fele yo ya ko sala na Kapage TV est-ce que on nous batu mususu ba pesa chance pour yo ça na Kapage TV. Oyeko ça na Kapage TV parce que zaki déterminé ya koyeko ça na Kapage TV. Ozali na posa batu ba peso chance te pour yo ça na Kapage TV. Na ebité soto OK bien. Oui. Donc ça dit fallait pas ça makambu na ye ezate que il faut batu ba pesa chance. Non. L'homme prudent voit le mal de loin. Même Bible est déclaré tous en amis soit aiglé. Mutu faut ta peine musika. Oyebi ke naza déterminer likamuna po simba fo naza likamunyo so ya vie mutu po simba il faut la déterminer. Ce qu'on a déterminé te obando sa makamunda mndambo. Obando sa makambo oze ya batu ba peso chance. Obando sa makambo oze ya batu ba souhaiter yo. Obando sa fa na makambo oze ya batu ba peso ba félicitations. Vous comprenez? Fallait ça pour ça ba tuba pese ba chance té. Ba chance eza biso na yo nanga to pese chance parce que biso to un intérêt to ba journaliste. Intérêt na biso ezali to ba congolais, to ba chinoise, intérêt na biso eza photo soutenir artiste na biso, oazo ça la fierté ya monde te fallait ça richesse. Ya on minyo brama le ben nzimbo na. Parmi la richesse à quoi fali on a to lokana yi c'est bimele koto ye kam to yeba wana za mutu to lokana yi ça dit ezana batu mususu ceux qui batent conscient ba comprendre qui est fali il faut qu'on faire comprendre bon que fallait la richesse ozo comprendre aussi ba te belé ba comprendre on entend ba ça ba conscient ou soit baza ba yebi ba ngo me ba ta yoni yo ngoyi bisanga lokwa boto vanda ka to la to la muka boy to yoka ba voice à Virginie Mangange bima olo ba ka bibiso ninga neza boy na sala na ka sambla oyoka ba audio te na le fali ninga za na danger to diembela raika ka po ba kombo na biso mata après ngoyi bisanga so telinge miso Virginie Mangange critiquer fali après nga na yo finga Virginie na ebi que aza vrai warrior
ba vrai warrior ba tout ba ko critiquer Fally baza ba vrai warrior et puis il faut qu'on y ba journaliste baza ko critiquer pe Fally baza ko critiquer pour na ba vie bien ce que bonus ko to ça que to pe ça Fally une année tout le bela est souté tout le belete Fally beta musique té abimisa album té asa le lokoté avant na pe non nana ketchup moi ce n'est pas en aposa na ye asa ba voyage té akende pas ita bouger té ala la kana maman nana ketchup ala mukana ido avant na pe na papa maman et les enfants abimaka té aboka album té alobaka té aloba asa la lokoté ce que total ba analyse salama total to lobela nani total ba DJ nde ba marché total so ba to ba kota na ba bar ce que équipe nationale de police biso to kena va na ba bar to yoka nani ka Fally na bibo Rosie Fally avant d'aka une année a ça le côté avant na pe na mwasi na ina bana na yazo na repos batike la batum sous terrain babimisa album et ça ndé Fally ça la ka ba sa biso matière ninge Fally pe sa biso matière biso siko Fally lobelo côté ba pe sa biso no matière pendant une année oh Fally pe sa biso boye binde ba DJ bon marché boye binde ba ta terrasse bandote ka souté boye binde mpia ke kota na ba boîte watazali siko lo babon watazali to sa comparaison eza comparaison tende ngolo ba terrasse na lobi boye to nanga nini to kenda na ba bar to yebi ba préféré ya bato to kenda na ba bar to yebi ba préféré ba lobi musique ya Fally mingi ezaka pona ba jeune ba papa vraiment ba responsable ba chef eza pona ba jeune mais na lobi ba chef ba yoka siko chef so ayoki Luambo à part Luambo ayoka Fally yo yebi yango te chef so yoki Luambo te siko yebi sanga chef organiser ki kani wana o Fally kendaki amwa mke azamwa mke azamwa mke moi ça président on a téléma elle président nani ya Dio moi ça président télémaki ya Gabon ya Cameroun te moi ça président na za jeune fille kwanga o a télémaki atika la itala Fally nde Fally zokota aza jeune fille to comparer te ce qui to lo baba papa parce que ce to ki na ba papa to tala ezape na ba mpaka kutu bazar songa na biso keko et so koti na babara bampaka babara batakalo bayoka musique musique o etika ka bato eza musique a redia misi OK eza musique a redia misi o soko ke ko etike mutu soto ke na vena biso vierambo bato pe bayoka ka bafuta dialo ba oya lelo te ba oya bafuta dialo musique akala banini ba vena biso ba bailo kanto ba vie Luambo tu ebeta maka mais tout na ndenga ki lelo na époque à lelo mutu na mutu osala l'époque o to lo beze époque ngaza ka fana redi ba kamana nga baza partout libanda mboka so ba yo ka redi ba enregistrer ba tindenga malika to raisonner yo ngana na fana redi mais tozo soutenir mutu sa fierté mboka équipe nationale ezo police biso mais fallait organiser biso na musique pour ni to lo baté c'est ça vraiment Bidje oyo ba primo ba pesa ka ba joueur équipe nationale tozo pour la rapper kaka ba pesa ngo ta Fally pour que équipe nationale et bete police biso to na bar to to sengi Fally pour to se soulager ce qu'on fallait za mo équipe nationale pour so ba police biso to ka soulager ba ndembo na ye yo to lo ba ki ba zo primo ba pesa équipe nationale ba pesa ngo Fally tozo encourager Fally parce que et c'est clair il y a un lobby il fallait avant non une année abeta musique té a lobate avant non na mwasi na bana na papa maman et les enfants a consommer maman nana ketchup ceux qui ba ko bakisa le ka fanal ya ba bakisa non na une année wana ce que total amnanya nga ko pesa biso actualité ya une année oh ndenge Fally apesa biso oromona ba papa mikolo ya mabandi ba vanda ba sala ba analyse pour na Fally ba obimate Rosie, est-ce que ngai sona omoninga sona zaka porte-parole ya Fally nga manya sona zaka porte-parole ya Fally donc naibité atali sola marai na ngana betati donc ça dit sona tie caméra nanga na lobela Fally na lobela yongo moni ba sankara ba sala qui porte-parole bien mais ba sankara ba sala qui porte-parole bien à l'équipe nezo kumisa ni ba kiti ya wera azo kumisa ba luto wera azo kumisa ba sapato wera
basala ngo bien ngaso za porter parole fali na kolobela o itali fali donc on ta caméra te na personne lobela fali na ko critiquer na adversaire moko boye même tant on a pesi pour na adversaire wana pour ni na kolobela ngo artiste na ngate eza o ezo sala malelo oui na mona ke po yamba ya Charlotte pour au moins il y a Charlie journaliste ya TV Makasi journaliste à TV Makasi venanga Jimmy Kolesha abande osala danseuse à la ini kala oyamba ba centre ligne ba boté ba oke ba poto ba ozonga maintenant comme ce que vient Jimmy Kolesha comment na journaliste ayamba ya Charlie pour ba ça l'émission ya Charlie critiquer Fali oh imaginez viens Jimmy Kolesha wana studio na eza awa na kimwenda na sosa na victoire na kipoanta ayamba ka ba danseuse wana mona ba uta ba poto ba kadi shokita ba vendredi o ayambi danseuse ba opela no moto to wana mikie mais lelo vient Jimmy Kolesha a comme journaliste o yamba vie Charlie pour ba ça analyse vie Charlie critiquer Fali o imaginer place ba to ba uta ti ba okita wana eza kokita parce que oyo biso to ya bongo to ya na biso na kikoni fati to saka banalise na biso mais oyo eza to yeba ba benga biso ba anti valeur biso ba youtubers ba benga biso ba anti valeur c'est ça on ngana tout na yo na conférence de presse pour na Fali pour pas bozaki bien accueilli mais na lobi Fali za muta discrimination te Fali ya muta discrimination te et les cas non bien malgré tout mon état sous discrimination linga ko sala ba nati ba journaliste à TV donc pour na yé pour ba question poser mais bien il faut zo ka ba journaliste à TV ba poser ba ngata na ina question ngeza buzoba mais fallait un besoin yo kango pour tout mon fallait ça les gestes moi be wana on dirait bando signaler que ba pesa bino mais tout ça c'est dozo pesa te tina question attends na 3 questions 2 questions c'est bungi na tika kana moko tozana posande ya bongo to boite omoni orligola le kaka alobaka que non ndeko na ye il faut à changer entourage to eloko to linga te pembe na Fali soko za journaliste préféré ya Fali ozaka pembe na ye zalana ba coaching a bien ko na discrimination te ba paye moi ba internet kande ba koma ba internet ba koma le côté lelo biso ba internet to pesa ba musicien belé ba valeur oui o ba ta TV ba on est ko négliger. On comprend aussi. Biso na YouTube, tu as ba makamsu to valoriser. Oh ba ta TV ba on ko négliger. Par exemple, voilà, par exemple, le lot ça ba analyse na biso, mais tout le monde ba Charlie Prince ba comment ça ba analyse. Tout le monde ba Virginie manganga pas du journaliste n'est pas yambie pas ça l'analyse à critiquer oh biso ba ndeko benga biso ba anti valeur. Lelo bango ba comment ça ngo ndenge bien ko le kana biso. Parce que lelo ngana oya na critiquer na musicien monté. Na ko encourager mon musicien oh ça musa na bien. Ozo comprendre. Mais bango ba otia caméra ba critiquer correctement, ba critiquer pendant les actions que ba ko critiquer. Donc ça dit ba comment ça la ko le kana biso. Mais ba benga biso ba anti valeur. Ba ina TV na internet. Ba ina TV na internet ite ba landi ne biso pendant ba ça on peut ko le kabiso. Ba ina TV na internet ite le contrat capable même TV en internet. Kapacha mema TV en internet mais bango ba ina TV na internet te bango ba yesko ba landi biso pe ba doubler biso. Na éviter ça comprendre. Ça dit toi na posa Fali bato ba roya pemi na Fali ba na ba discrimination te. Batika Fali ça makamuna bien. Fali soka sali lelo conférence de presse à cause ça après 3 ans après 4 après 5 ans. Donc ça dit azal la posa ya mututu à s'exprimer devant yé. Ozo comprendre wande koto na pene nati asala ni sku gafi po ayiba pe ke tozongi se awa na miniature na tribunal azonga samba asala bon to sambisa na biso yete mais tozongi sa e awa azonga po biso to lobaka batu pe bayo kaka parce que tozaka choqué de fois tam so batu baninga ko traiter biso ba anti valeur. Ozo comprendre mais or eza na youtubers to youtuber a ko sala analyse mobwe a lobby likambo pe komi pe na destination. Ozo comprendre donc ça dit ba journaliste à TV
lelo ba to yo to bikabuye fali asala ka inane asala émission te ozo comprendre fali asala ka émission inane asala émission te avant ndako na mwasi na ina bana na ye biso sko pona biso ba journaliste to lingi discrimination te on comprendre place oyo muto sa musala na bien alors parce que biso to vivre na yango mo ina lo ba soki to bi fali avant na inane na ndako asala le côté biso pe to sala matière pe ezala te na moni pe musicien ni oh yo pesa biso te matière koleka peut-être fali ndenga pesa biso matière na inane ozo comprendre même na yo moko oza consciente ozo comprendre bango pe baza ba na émission eza ko ba audio visuel manganga bima to yoka déjà kena lobela na ka fali pona diembela to yebi ke même ti bakenda ko lobela faire ba flatara ye même na faire yebi ke Virginia flataye ozomona ça dit faut tous à la vrai bango tout ba musicien na biso to luka tous à ba vrai place musicien on va ko évoluer to tika et to pesa ba chance to pesa ba félicitations ba évoluer place évolution ezate faut to lo ba évolution ezate ce qui ba bi que fallait zo kababa billet qu'est-ce qui prouve qu'il fallait au kababa billet fallait te billet 2500 même na moi na zo te ka mai na ndela ana facilité. Est-ce que oui bisanga mona mo ba le karaté karama ibo asali combien des années mona afalité na misu betam soupe banda botama mona été ce que tant ayoki que fallait te concerne na stade 2500 ce qui na buto ateki mai na banda tongo ti buto ke sa calcul bo mo bénéfice na 3000 a somba billet en somba ba prêtre baza combien ba warrior baza combien baza di banda mboka o aza facilité simba $200 $400 o patine de la batu ba somba tam sous 300 billets masa nanga Sandra Lema na pese ba mbote lobito solo ena ye abi nanga Malika Tina Mangaya atindeli ngai $500 naza ba voice Sandra Lema abi masa nanga Tina Mangaya tinenga $500 na somba ki plus de combien de billets na kabiti na lembi na tikali so na 200 billets ko yo so ba yo kabelo billet o kanti o ka ba yo kabelo eza yo feye mais ndio kande kuna muta sombi yango bazo kabela batu parce que eza muki 2500 na ibebe na biso a so na bandi ko sala propagande ya bisa batuke na za bezo kota concert a fali onga na lingi so na bimisi $100 pour na soutenir artiste na somba ba billet tonde na zaboe na bengi na nga na poto kuna na bengi na nga na poto kuna Linda Swana World depuis Chicago Linda Swana ça va pesa $100 na somba autant de billets awa na kati imebe na cabine na kabisiko batu ba kebeta li solo biso ko tumutenta na kabele biso billet ko nga na gendo zo yo fele osongi. La conférence de presse na pese bozala qui est là ni vraiment retenir na mam tout fallait lobaki a répondre ene bien na ba question nyoso vous poser et loko nga na retenir qui au fallait lobaki azo obligé ko sekisa mutu nyoso te ezaki leçon pour nanga azo obligé ko sekisa mutu nyoso te parce que pour na ye activation na ye amona ke yango des meilleurs choix pour na ba respect na pour na ba valeur na ye. OK, mais ba traiter d'orgueil. Mais orgueil ça fait partie de na charisme. Oibité. C'est ça. Oh, orgueil ça fait partie na charisme. Malgré l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et ça na décence ya orgueil. Et ça na orgueil mususu yondo traiter na musique ke na orgueil. Na orgueilleuse mais naza orgueilleuse te na ande charismatique. OK. Mais orgueilleuse pas mon anaka que o eza orgueilleuse mais ngasko tam so naza orgueilleuse te mais na charismatique eza o ba fali ba appliquer aza orgueilleuse te aza charismatique leader faut na charisme toi na ba musicien musu to ça na biso fort te pour mon na été pendant 2-3 jours te toi na ba kwaso kotika boke kanga e o mona na oye na emoso bo ça ka fort mona e o mona na oye mais effort kutu te o ebika ke so na bina beta crochet mo na moni na mona e bana ba kwa o ke o mona ba me fali te o mona na kwa nini nango saki nango asuma kuta fale o me nango asuma nango saki na café musique akuti fale o me na café musique occasionnellement ozo comprendre Rosie ça dit eza orgueil te eza discipline et loko o ezaka rare yango ezaka cher. OK. De Rosie nous avons pour monter mon ayo, femme mon on a difficulté, faut se tracasser dans mon ayo wapi, na komone le wapi, so ba yibise ka to mon ke pese mo o mutazu motomba on na mon ate longi na ye. Rosie et loko ba somba na mbongo te, ezaka cher.
na yo te so comprendre eloko basomba na mbongo te ezaka cher o comprendre expliquer c'est clair eloko basomba na mbongo te ezaka cher parce que osomba na mbongo te ce que pozwa yango mais eloko osomba na mbongo soza na facilité ozwa na mbongo osomba po ata babi batiango $1000 na $1000 oluka mbongo osomba mais eloko basomba na mbongo te ezaka cher osomba ndenge on comprend aussi ça dit il fallait à ça soutenir parce que c'est clair à ça artiste oyo à sa fierté ya mboka na biso azosala fierté ya mboka na biso toana posa to mikata te toana posa bamuto lekata critiquer bato bazoya ko critiquer bandi na makambo loba te bazana ba argument te bana posa bakota ba vue eza pona ba vue yango bazoya ko critiquer Fally eza pona ba vue mais le 29 wana date le 29 et tozaka na concert monté tozana concert PAC Léo hein et puis eloko na arrêté tozonga eloko na arrêté na lisusu Fally lobi ke ata na koti si 2000 personnes na beta concert na mais na moni komi na ba titre oh Fally et comédien amemi kolo stade kotonda temerosi bolobi kaza orgueil ayeko loba awa ke on a ko retourner stade bobenge orgueil deni na loba ko retourner na lobi te na bi rosi bolobi et ça la polémique pour yango fallait bien la conférence na yebi ke maloba nangi zaka mabe soki kanga na lobby comme ka ba émissionnette to yeba ke après conférence ba émissionnette et salama muta lobby ke na ko retourner stade bo salela ngo polémique a ko retourner stade mais lobby ke soki pe na côté si 2000 personnes za conscient nanga bobinga ki orgueil mami kiti sikasabi ça va sur na côté pe 2000 ezaka conscient nanga be mission comme salama fallait banga neti soki fallait bangi stade c'est que bato nso ba na sima Fally c'est que ba tia ba billet ba 500 francs ba 1000 francs ya journal ma be ya journal ngaso na lobo loba ya jo na evident na loba mabe na lobby boye ce qu'il fallait bangi stade de ma est-ce que boyebi ke batu tout ba ka robeta ba concert ezaka pour Fally Bercy et ça là 10 ans concert et beta raté na poto fallait que no beta concert na Bercy après Bercy comme après Fally comme batu comme on tient ba date à Bercy mais ba beti pete merci on comprend est-ce que loka bon beaucoup ko apprécier mon touté 10 ans après concert et beta raté Fallait il est à stade de martyr après ba date peut bimi après Fally parce que après muto eko abangi stade ita eko tia date na ye pour beta concert na ye boyebi c'est ka comme obanga parce que celui ya comme obanga c'est que bato ba ya sima na ye c'est que ba bote ba billet ba 300 francs ba 500 francs c'est que conseil gratuit bato ba ya na sima Fally ba te ba conseil ba 500 ba 300 ba 1000 francs c'est pas tant au cas au félé merci pour montrer Fally a date na ya bangité et comme azo kababa billet za 2500 boyebi combien de personnes rêvent na bango za ba mona Fally za na calendrier ba nzembo combien o batu bayemba o mona mama mukolo sa lango na bar azo mela abi na image a o mona ndira za Fally parce que Fally a concert 2500 ba ke kota te zela na yukso audio ya masa nanga Sandra Lema peut-être batu musu ba mona ke baza ko se vanter Sandra Lema zela masa nanga Sandra Lema atindelinga audio abimania masa nanga Tina Mangaya atindelinga $500 ya jo pardon excusez pour somba billet na banderole notre somba billet on la kaboueli ba na kabi play 300 billets eso na 200 ya sema ngatinga $500 pour somba billet na banderole notre somba billet on la kaboueli ba na kabi play 300 billets eso na 200 na nango lobishula okaba siko yeso ba yo kabelo billet comme yo fallait au kababillet mais or ils ont ba partenaire ba somba ba billet pour le kabolela batu ezam bongo nde bimi oui et na mutu muso za mbongo na sali plaisir il s'en le quoi Jimo Paradis ndenga zana ya za rapena aza frère en Christ dans les warriors dans les seigneurs warrior en Christ bango baza bongo na ba Yvette Kalombo ba sœur en Christ des warriors dans les seigneurs bango baza déjà bateau bakota mabonde li pona Fally Fally dans l'équipe ya batu nyonso lobi na kude na intercession c'est des ba frère au
on a frère Joe Mystique dans les Warriors, dans les Seigneurs. Je crois que ça n'a pas paradis comme ça $100 bah sombi bah billet pour kabola bah tenir sur la carte immeuble. On a besoin de quoi après ton mouton qui est sur la carte va kabeler un billet pour mouton tel comme yo bah billet. Donc congolais, on congolais azan a problème. On le bail comme c'est le concerne les 29. Et ça problème t'es mouton zo pe qui ça mouton beta concert azati. Bini Sande Yembande, Tondi Sande, Betande, critique Moukié. Mais c'est plutôt zone à 4, ça on a pour la banaliste aux zones. Et puis il fallait le biboy. Non, bêta concert n'a pas pour comparer na ba o ba bêta qui. Non, bêta concert n'a pas pour la danser pour les cabastas d'ignoso. Non, bêta concert n'a ebi que cause la spécial pour nanga, pour la calendrier nanga et cause la différent na o nga non sala. Non, puis na mon été musicien mo bossa le connaît fallait na plateau pour bandi ko critiquer. Il écoute bêta concerné ezaki pour ni ka fallait za la bongo. So ka fallait c'est li comme les ba missionnaire. Écoute mingi bimana ba musicien. Kebi ba musicien te na Charlie Point yo kenda ko yamba eto ebisaka ete. Kaya Charlie Point ni te na pese o lobela fallait na yo ko yamba boy. Lobela na nous faire dans un studio. Yo kenda ko yamba yo kenda ko tie micro mo pesa conseil te. Rosie, aux hommes thème mabe. Non, Azan est libre. Azan libre, mais le ko yo mon ezaba inquiétude, il y a bisa muninga. Ce qui vient là haut. Tout le monde peut faire libérer donc à comme officiellement libre longo les bracelets mais tout ça va faire avec na présenter et na makambo ba cache on est dans la CA pour la prison ferrée. Tout le monde appelle lobby azaki na concert kuna kana Paris, miel descend bazaki na miel descend. Il est à Paris, à Bétéwad. Joe Mystique. N'importe où, moi, ce que j'ai au moni, au Ekmbangu, quand tout n'a pas fallu. Ce qu'on a répondu, m'a fallu bien pour préciser. Qu'est-ce qu'on a fait, au Ebika, ça bête, tout ce qu'on a l'Obani. On a talé pays imagité. À Bétéki. Joe Mystique, quand tu as besoin d'image, à Bétéki. On a plein. Il comme un autre nani. Kasina ina tuna. Abete kaka. Abeta ki. Sal ndo yebite. Abete ki. Maman aime bien des fausse information comme bien mania na makamba faire ba censé ba ko commenter. Mania mamba faire ndé des photos aura ba préciser beto to ko balikambo. Déjà non pour na au câble tout ça là. Baza ba musicien pour fonctionner des phases à libre. OK. On comprend. Pour fonctionner bien pour contrer zala pour ma camion sur zala bien. Alors ndé ba longo les câbles et ça dit bien. Bonne chance. Toi na posa mutema mabe zala te na muninga. Et là nyoko banana ba golo je faire ya basani. Basa o ba waryo ba sala. Balinga balanda ba so balingi te ka yango ekitisati basa oba wa basa oba wa yo ba na lobi boy Rosie na vie ba copia ya malamu ya mabe ba copia te na vie eloko mususu eza olanda muni o copier muninga te mais ozo copier parce que au monde ka ça eloko bien OK ba copier eloko malamu ya mabe ba copia te on comprend Rosie ça dit ce que zo luko copier eloko bien yango ko sunga yo pour avantage ya futur na yo. On a kolo ba golo eza basa focus pour na mission na bango et loko o izo sala mabeza au moins neti yebisanga neti ya Charlie non beta CT oye lelo te eza ba correction te mais eza ba biloko eza ba remarque so ko moni ko za musicien ya muto intel yaka na caméra lobela muto intel koya ko pesa temps na ote na mutu mususu oh yoko no za na bénéfice mais abaki za na mutafiri te aza mutafiri c'est ba commissaire ko commissaire ya tika jamais ko za ba commissaire te na YouTube ba commissaire ka te ye moka ya na YouTube ba ntango bandaka ba analyse na biso to commissaire to yebisa bando sa ba analyse tuna ki question bien nani ya commissaire ye moko mi commissaire po ye moko ni mutako mo tcha nini caméra abando sa ba analyse omoni na YouTube ba commissaire te eza nini ba langage na yo moko ba propos na yo moko yango ezo pesa opposition yango ezo lakisa ke oza contre moto yo. OK. Est-ce que yo tout ninga mamba faire na critiquer faire critiquer ta parce que aza musicien pe ka ya bisoti. OK. Toi na poser évolution ya moto nyso po mutema mabe ezala te. Parce que le ko tu debi kazaka na yo warrior
makasi yango na ngana loba on dirait c'est comme si on ça l'année promotion hein alors c'est la bon marketing et la famille eza bon eloko ona lobela yango wanati on a master na master dans un studio na peso zo ka be émission na osalaka on lobela master na soutenir master na yo soutenir album na oyo kutu ya on tamso ko zongisa yo pour à part ko lobela fali na soki ba côté na dynastie yango pento msupa ete batu ba lobela ye mais soka ba vanda muta lobela zati azapela banzembo sika bimisaka eza yoka na wapi alobela ngote e ko yoka na wapi ko beta wapi c'est un warrior aya ko lobela fali po ebi ke soka lobeli fali batu ba osimba ye to yoka na ke mawaka yo to simba ke so to bito kanga minoko pona sele yo a yoka na place moko te nulle part. Concert na yé pe le 29 et ko déranger pe mututé pour na ndimi ta za sous ba fani ba koketa ata 100 il me na 5000 places ba fan na yé ba comment ba fan ba shomi OK ba comment ba fan ba babi tango fort ya ba boloké ba comment ba fan ba boloké si ko concert na yo et déranger na mututé. Et côté Moutouma, le contraire concert, il a fallu que tu aies ta place à Mounene. Et ça déranger tout pourquoi? Mouto kuta signé ko beta place oyo ba te belé ba kanyi maboko ba ko ko tia date té. Tu encourager wata tia date. Ce qui c'est le hasard qui peut na conquérant ya Fali. Après Fali, faut qu'il y ait pas ta concert en janvier. Kenga no yo beta na janvier na stade de Martyr. Non, novembre pe kaka. Azata na 100 fans ite na biso ke ba fans c'est le nyonso ba koma ba fans ba shomi ba koma ba fans ba natangeli yo ba fans ba bango ba koma ba fans ya danser oya ya Robin Mudibu munene oyo ba fans c'est le ba panzana po ba monike artiste na biso saka so eloko te to ko encourager na nini ata biso na YouTube neto sala ba émission ba mukono tika ba fan na ngai lelo nga nazoka ba message malika to linga ka opona Marlène Kasanga Marlène to linga ka opona ozo comprendre parce que Nat azaraso accro na makambo pena TVT ozo comprendre et c'est logique ba fan na selo ba zaraso te ba panzana ba koma ba fan na ba tususu e bele ba kenda pe pa danser ya nani o ya Robin wana. Autant yo le bakeo les 29 né makambo na imika imika ngozo kumisa eza terrain ou diana to eza 20 on va comprendre alors le belaka concert a fallu date wana tie le 29 na imika ezaka que batu boyende na concert a fallu il y a les 25 pays até sous les 25 pays les 25 pays zaka na imika na yemi makambo nete na moni na wabata wana ba page tout le monde ni banderole ni affiche. C'est le hasard comédien. Yo mona mutu tia comment toucher tina ba sai mutazana yo comédien, yo za musicien. Dans le niveau ya ko kita tio yo ko toucher sai. Ye ki panita ko kitela pe yo nanga boyka kitel biso. Bonga na banga ye. Ngaku na ko tia ko tu boy na bino c'est show. Na tia pe show na nga pe boy. Et tondi pe. Ye yo kati imikana. Moi 350. Yo kati imikana nde azana yende azana imikana. Tozaka ale venez faire koka. Mais Mignon Abraham pe batebele bazo critiquer azaki pe na conférence batebele ba critiquer que adam musicien aoki kozala wana teka kapo na Fali azo diembela Fali asoccuper azapé na ba fan na ye asala la musique na ye mais akomi mingi netika anya boto la Robin Mudibu place na ba petit Fali ba yoka na soute comme ka Mignon Abraham te likamba petit falaise wana te na pesi vie nanga Stone Mukendi bambote ebele place azali vie nanga ya yus na pesi bambote ya loko to tsholoba ti c'est les maman na nzembo oyo ki on déjà moto akipaka s'intérêt na ye moto akipaka s'intérêt na ye donc moi ayebi loko Hollande ayebi. Ok, ayebi ko. Pe nebi ke makambo mino sala epesa bato ebele kanda. Makambo mino sala epesa bato ebele kanda mais suka nango eza nini? Ayebi lo. Moto akipaka s'intérêt na ye. Aza na ba fan mukie. Mais pas comme ba fan ebele. Faut soutenir pe moto aza ba fan ebele. C'est ça. Est-ce que ba fan nyoso nga malika na bango lelo bazaka ba fan na malika officiel et belé pe na zui bon pe na Capache télévision parce que Capache déjà ça qui na ba abonné belé bato ba ko soutenir nga pesa bato pe ba uta na Capache télévision
mais mutu so za ba fani muke pas comme bango bele faut aussi faut qu'on diembela na mutu aza puissante. Est-ce que bolingi minyo ba ma ke soutenir nani so ka kende ko soutenir sele bo ngebo bete maboko so ko minyo ba plus sele ngesa nini pour sele mo ba fani ba kima ya za suna bango est-ce que o ba tsela minyo ba nini Bible déclaré tous en amis soit aigle. Motu faux en amis soit aigle. Pour comme lobby aux à la grand. Aigle fallait mi benga aigle te kindoki. Même la Bible so coach au monde la Bible le babiso mi motu faux en amis soit aigle. Ça dit mignon tali na ye habité na sela na mi soit aigle. Atali na ye place mandoki. Ata bo sekele. Et puis motu nyo soit libre. Bozaka te pour boyaka kukumisa fali. Fallait vendre na bengi mutute. Est-ce que fallait so ça soutien a senga SOS ba musicien bo souteninga? Tout le monde SOS ya fali ba musicien bo souteninga, ba journaliste bo souteninga. Tout le monde SOS ya fali. Souka yango zani ni mutaki paraka c'est intérêt. Merci. Mais fallait pour habiter parmi les questions sur vous poser est-ce que vous posez des questions sur affiche ou celle album na Ezoya en décembre formule 7. Oui qui est choqué ba te belé par rapport à de l'embalati tout le monde va verni na hôtel au moins hôtel ba verni oui affiche wana non photo fali ba tie bilamba ti ndeti hein be kaya serpent ba verni noir et puis mis sous compliqué ndeti ka serpent siko nyoso ka o fallait la salaka boyaka olandela est-ce que fallait za pasteur Topo subo moni mi sa fali na fi na bien na ebite so na ba poser ouais faut tout na tiliko po yende mutando pour na ba jeunesse poser ba question po subo moni mi sa fali sali boy to elamba mo la te sali fallait za pasteur oh subo moni le mo pas fallait ko tourner bino e comme ça bino Aza musicien, aza styliste, aza ça dit musicien, aza artiste. Oui oui. Donc ça dit à faire ça les locaux et quoi attirer bateau. C'est ça. Et c'est normal. Aza monde du monde na pasteur à Toms. Merci beaucoup Malika. To comme biso ko chité to suki non qui est na pasteur Denis Lessi. To moni azaka na studio asali moi cinéma matina nzembo rumba mais en tout cas c'est grave. Surtout placement be wana zo yemba ki montemba malili na ebité. Azo pousser batu bala ou bien zakara na ebité vraiment. Na ebité to fali ana jara batu nyonso. Ana ba frère en Christ, ana ba pasteur warrior, ana makamu nyonso. Déjà nga mamba pasteur Denis Lessi moni balobaka ne juger point. Na linga ko juger te parce que biso tout doit batama sumo. Vous comprenez? Chacun fait sa vie, jugement biso tout aux élango panzambe. Et alors on a ko lobaisa pasteur Denis Lessi ça la vie na ye. Pour un pasteur ko yembela mutu eza idolâtrie. Comme ça mutu. Mais aza pasteur warrior. Oh comme ça moi sina ye tout. Pasteur Denis Lessi nanga na mona kaza suna dans le Seigneur te. Abima na ye ausa makambu na ye ausa cop na ye. Ausa cop na ye. Pour ma banga peso boka na mabanga. Ausa la cop na ye. Donc comme ni musicien, to banda lobele ah ouais, pas comme musicien. To lobela kai déjà. To lobele sur na Bible te. To lobele ton. Nga na lobela kai na Bible te. Nga ça fait un moment na lobela kai sur na Bible te. Na lobela ka ndé to lobela ba musicien ndé to lobela ba fali ndé to lobela ba héritier ndé to lobela ba ndé to lobela pasteur Denis Lessi to lobela ka sous dans les seigneurs té parce que non lobela dans les seigneurs na ndikambunini émission ni asali o bimisi verset etikinga nzembo nini o ya bimisa yembeli nzambe o etikinga est-ce que ya za pasteur mai ki soka bimisi nzembo to na posa to yoka ba verset ko bimisa to masese o ko bimisa o so ngola loza ba problème o tiango pour yoka ko soulager yo. Oh, c'est pétage. Merci. Parce que il faut expliquer biso nga na luke makasi vraiment surtout pour na rumba en tout cas à expliquer biso so yeza mabete pasteur oyembela pe mutu okumisa mutu po bango moka ba pasteur ne ba yela biso awa eza mabe nzamba lobi boko kumisa kaka nzambe na yo mais déjà ton okumisa mwasi na yo so qui était boye eza déjà
comme au tia moi sinon on a place à Nzambe to comme na biso na suka malika merci en tout cas ya ko yamba yo na capage télévision et ça nga vraiment bien na ba boni na biso nyonso et puis na ba tuto ba linga kayo lilo na suka. En tout cas merci beaucoup na ba tuto ba linga ngai, merci beaucoup na ba soutien na bino maman Katika Pesa, merci beaucoup pour na cadeau, merci beaucoup ya nana Boduga motema papa Edi Badiata, merci pour na ba cadeau et où t'es pensé Europe donc merci beaucoup na bino tout bolinga ngai vient nanga Stone Mukendi depuis quelque part de na pesio bambote, merci beaucoup Faber Ngom international mode d'avion toujours hein balobi Faber Ngom international mode d'avion kawana na Dubai avanda kawana mutu nanga ya tongo mutu nanga ya kati Faber Ngom international mode d'avion na pesio bambote depuis Dubai, merci beaucoup à toi Mejimo Paradis, je vous aime beaucoup, merci beaucoup pour na batutu o pe na yebi ke basuwe ezali parce que lobine vont mes ambota maya manya malika to kumisi Nzambe vraiment pour na mingi to bota mana bango mingi to tambola kina bango mingi to lala kina bango to lia kina bango basi ko komisa na ba mois oyo te basi pe ko kokisa na ba année o biso to kokisite en tout cas na kumisi Nzambe mingi pour na une année de plus o ya pesinga lisusu, merci beaucoup na bino tout bolinga ngai je na ngai ya yus na pesio bambote, merci beaucoup ya fiston koloke zapate remonter ma maman Prudence Ilofo na pesio bambote, merci beaucoup na bino tout na yebi ke boza tellement ebele bolinga ngai Thibaut Ballot d'or fille lipeka sula héros na pesio bambote place ozali olobini pona kananga hein olobini ni espé bac la bière expérimentée na pesio de gros bisous na yo, merci beaucoup na bino tout na yebi ke boza tellement ebele bo soutenir amanya malika, merci beaucoup na maman Emeline Zemba ya tous pepele ya mbetolo, merci beaucoup maman pour na ba conseil et merci beaucoup pour na ba tout ba tiaka biso na ba prière, merci beaucoup ya Joe Mystique, merci beaucoup na Rosie merci beaucoup na yo vraiment pour la disposition et temps, merci beaucoup na ba abonné à Malika officiel TV partout dans le monde bozo anda biso, des gros bisous et bon continuer ko s'abonner et on a vraiment plaisir pour na biso na lingi bino mingi, des gros bisous. Merci beaucoup babonné à biso sur Capage TV, merci na sur l'émission to solo vraiment et ça bino bien, merci na ba partenaire na biso bo soutenir na biso, merci pour na bato ba conseiller à capé et tout ba soutenir na biso na ba prière ba passion biso nyonso en tout cas Rosie Bouchi na pesi bino merci na linga bino makasi bo continuer toujours ko partager ba émission critique eza mabete moi nini mais ko finga et ça va bien en tout cas bo za la poli na linga bino mingi to kutana bino prochainement, allez un gros bisous. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, n'a parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, ndeko Kobanga Bangate oh. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo motema leo some bapesa asolo la babie soko kutani na ye okozala deside Katika Pesa na pesa yo nini ye Katika Pesa motema malamu Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss Julie est à te valide, yes sir. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie, y'a Madame Eliane Nito, la patronne, y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa, États-Unis Mobimba Valida, Yunani Oboya,
madame katika pesa motema malamu luta ya nzambe ya yoka shidi eta